Na tuna oyo ngati na tuna oyo ngati na tuna oyo ngati yango wana singa ka to longola. Mais soki accord bato mibale ezate obimisi zemi wana okozwa masumu meme na miso ya kolo meme na natire ko piniro parce que zemi po nanga eza esengo. Jeune fille ba balonga ba zemi eza na passe eza na mboka Congo donc passe eza makasi. Au moins jeune fille on dit mazwa zemi po ani souffrance eleki. Ana mbongo te ana msala te mona kia luki do mon bal ma botango présenter da mbongo ana eloko sala te. On dit malala na zemi. So tanga Ah oui, balobi idéologie za kaka moko na chaîne kaka moko #1 Congo Suisse Télévision. En tout cas ba maman poto ba beba poto nde na benga bino ba papa poto ba chéri poto na la bino fort bino de bosala biso zala. Congo Suisse Télévision. Suivez-moi, je suis votre humble servante Mariana Tabou, la petite sainte. Congo Suisse Télévision. Abonnez-vous massivement au côté belé et belé. L'émission est bien chronique des stars avec Mariana Tabou. Voilà, elle a bien fort. Bisous. Voilà, mbote na biso bonso, ba mourir internet, na bi ke boza belé, botala biso bolanda biso, po abichaine ezaka moko Congo Suisse Télévision #1, talara bana poto, ba papa poto, ba beba poto, la bino fort. Donc na but kaka ya kotambola ko luka koyeba toyeba non mboka Kinshasa zo tambola ndenge nini makambo esala ndenge nini. Alors nga Mariana Tabou lelo na sepeli na tambola na micro baladeur na nga pona kotuna sujet moko très important, mais avant tout tokota na vif ya sujet na biso na opesa non mbote na nga ya liboso na patron na nga John Sima otala kaka yo bébé ya poto nde na benga yo na pesi pe mbote na mon réalisateur Daniel Akani talaka yo réalisateur du moment na pesi yo bambote. Alors sans plus tarder tokota na vif ya sujet na biso moko ya lelo tokotuna ba maman ba jeune fille totuna bango eloko nini esala ke balongola zemi basa ba avortement parce que tout le monde a na mikili ya poto ba fille soki azwi zemi za kesengo na famille ya mosi pe ya mobali ata babali ete mais pourquoi quand on a beaucoup de Congo, des jeunes filles balongola bazem basa avortement. Alors sans plus tarder, to kotambo la micro bador on a biso poto tout na ba maman, ba papa, ba tontine, même ça biso elo ni sala. Alors restez scotché kaka na Congo Suisse Télévision, boboyo ka ba news, bora makambo ouais ça na Kinshasa donc big up, botirara, boye ba news elo ni sala ba fille balongola bazemi. Donc voilà quoi. Le resala bon poto longola zemi za M suna zemi et pas mi bali M sous 3 4 5. Ce qu'on a batté kolo zemi za nani. Na tuna oyo ngati na tuna oyo ngati na tuna oyo ngati yango wana singa ka to longola. Donc ezala na volonté na bino te mi bali bozora nde basala bolongola. Ezala na volonté na ngai biso te. Po so na volonté na biso mais to sala yango te. Mais ata mobala za irresponsable yo mo poko boko la zemi non? Bien si na roboko la mais il faut na za peine wana activité moko na salaka. On a ça qui est l'oroté, qu'on a beaucoup de monde ni. Namona ka bango ba maman balongola ka zemi baza ba jeune fille baza ba criminel. Pona ko boma mwana parce que zemi o nzamba tie na kati ya libumu même ya kozwa zemi on fait za raccord ba tumi ba so muninga azwi zemi faut sepela. Pona esengo nzamba peso mwana. Mais soki accord ba tumi balé ezate obimisi zemi wana okozwa masumu meme na miso ya kolo meme na natire ko piniro parce que zemi po nanga eza esengo mais maman pe ba esi biso ke bino pe papa bo wanga na zemi yango esala ko balongola te papa ba wanga ni zemi c'est-à-dire papa na za sérieux te soko yebi eloko sala kiango mais avant que na mwasi na rapport il faut tout na ba programme na ba période na il faut mwasi na mobali boyo ka ndenge zo kene na nga awa soki tana nga eza bieto ko pesa nga zemi na soki azwi zemi sepela na zemi yango ya lokola ngada mwasi na nga azwi zemi na sepela ki nango na sepela parce que mwana na ngati abota ki nazana esengo mwana na ngati asokola
na selon nga ndenge epesa kinga esengo ti lelo na mwana nga to bokole ensemble faut ba jeune belé ba banga nzambe esika tozonga masumu bana wana bakotelemela bango mukolo ya suka ba oyo baza na bitida kolongola zemi to banga nzambe esika tozozonga pasi eleki mingi na mokuse yanga yango wana. Mama okolimbisa nga wana eza sujet moko au soulever na kozango na dévoler na niveau ya chrétienté na niveau islamique. Selon nga en tant que islam eza tout d'abord condamnable mwana mwasi alongola zemi oyo aza éduqué na parent na ba parent na ye eza difficile à longola zemi mais oyo aza éduqué malamu te elandaka lokolo soki mama alongoli zemi mpona nini te mwana oyo aboti akolongola zemi te parce que ezolanda éducation. Lelo nazomona na ville ya Kinshasa, je m'excuse ezali kamba kobomba te suite ya kobombe koma lokola sujet tabou nde bana bazobeba naza na deux choses na koloba na ville ya Kinshasa soki omoni capote na sete okomona mulangi oyo basubi masuba na kati babwaki pona kolakisa ke tozotambola malamu te. Alors to tambola malamu te oui mais siko est-ce que yango ndezo sala ke ba fi balongola bazemi yebisa bisona mama mwana mwasi aza na droit kolongola zemi na zui yango na sujet wana aza na droit kolongola zemi na sens nini est-ce que tango akushaki na mobali wana basinyaki accord bitambola tambola oyo akozwa zemi kati na yako yeba teke nani apesi ngai ozomona est-ce que okiko ndimake na ville ya Kinshasa eza na ba parents mususu mwana bimi libanda aya toke mama papa afungoli eli mwana na porte à côté sans kotuna uti wapi mais si je bokolo bakeno vie komi pasi tambola na matongo na ndenge bato bazomela masanga place oyo pasi eza mutu moko te akomela masanga mbongo eza na ebisio eza na mboka oyo eza na esengo koleka Kongo eza te toza libre na façon moko kuto autorité kopusana te. Donc yo siko ozo condamner ba fio balongola basé mais à 100%. Na ko condamner bango te bandi na mutu veut dire parent. Et okokuta ba fonctionnaire ovike ba futaka biso te. Mais maman mutu lokola nga soki nazo sala musala pa na yo zo futanga bien te na otika musala te. Yebisanga fonctionnaire oyo a démissionné que non bazo futa biso te. Na ebisio ke ba fille ba koma na laisser aller makasi eza faute na biso ba parents. Eza na ba parents bakata bango mutu na ba oyo baza vraiment éduqué mwana ko bimate. Ezali kozanga koyeba na possibilité ezate na ba filmingi parce que bazo tambola na luenge bazo contrôler te mobali ni na kokikolinga donc ezali moi participer na mawa mwana muke na âge ya 16 ans 17 ans au mona azui déjà zem nanda kutango babengani donc mobali wa check ezem azoye banate e kosenga ki akende longola na kosenga pena na ba maman ba encadrer bana pe na ba jeune fille batala mibali nini o ba kokikozana na bango. Donc apparemment bino nyonso mibali bolo baka eloko moko batala mibali ya kolinga mais bino peka mibali on so mwana bato yebso na komi na zemi o nga na yebi mambo na te mais puto yebi ke olala kina mwana bato bimaki na esko kaka bino pe mibali bo wanga na bazemi conseil nini po pesa na ba mibali o ba wanga na bazemi ba fi o ba mana nako pesa bango conseil moko ezali participer ezali mawa tango olingi mwana ya batu ye bandenge ko encadrer ce n'est pas dit que olingi po o sakana na ye obima na ye na ndenge ya loenge après tango likambo ekwe oye bandenge ko zo responsabilité na yote ye tango ozali mobali ozolinga il faut kotala moi so na zolinga so yo moni ke okovanda na ito tiki ce n'est pas dit que obimi na mwana bato chezemi après avoir wangani zemi wana nda kutango babengani ya komi na difficulté donc na kosenga na bandeko na nga mibali penza baye bandenge ne ya ko encadrer basi so yo moni okoka charge ya moi cité il fallait poko matina niveau ya komemisa mukumba. Jeune fille balonga bazemi eza na passe eza na mboka Congo donc passe eza makasi au moins jeune fille andima zozem po ani souffrance eleki ana mbongo te ana msala te au moins ki aluki do mon bal ma botango va présenter da mbongo ana eloko sala te andima la na zemi so tanga mona ke no bombo na pas irresponsable a charge wana te esa la kiasa nini alongola na ezemi wana siko ton balongola bazemi ba conséquences nini ekomela bango pona moni pe ke oza comme
Ba conséquences ça est belé tant on a longola zemi c'est OK il en hôpital ba matériel wana so eza bien ti donc aux on a cancer à travers ba matériel wana en plus ba kyste o mela donc yo tom imaginer aux ana zemi dans c'est comme 4 mois OK so ma kyste na pharmacie ça c'est qui c'est capable longola zemi 4 mois cause ezali ko bomayo et ko salope mabe ou soit ba salope c'est na ko bandeni tant baby wana OK hôpital ba salo kirtage peut ko risquer ba kato ba trompe na obotali susté donc ba cause ya wana. L'avortement est une interruption volontaire de la grossesse. Pour parler de l'avortement, il y a deux sortes d'avortement, spontané et provoqué. Avortement spontané, où est mis la raya moko. Mutu habite tazo avorter, différence avec misala makamoya qui beleze melonga moko. Où est ça spontané et où mis le sana posa olonga la zemité, mais zemelongwe. Ben inconvénient na ngwe za boui. Avortement est cause hémorragie. Hémorragie on est comme manaliwa la mort. Avortement est comme une stérilité et fait quoi avorter tellement que bamba si ba avorter mingi ba mesana ko longa bazemi en désordre ko longa la bon ko causer peine stérilité ozo botali sauter. Bana Congo bana poto ba papa poto ba poto ka ndena lobaka Mariana Tabu donc to comme na suka émission na biso en tout cas nazaki vraiment ne sengo représenter une émission ya lelo Tara Congo Suisse Télévision number 1 morote lokola yo en tout cas va to clôturer na pesi mbote na mon président John Simao yo na ben ro beba poto yo za papa to za beba poto John Simao na peso bambote belé na pesi bambote belé na le Saint-Marc Tabu talara na le lofa papa nanga na pesi bambote belé na sima caméra na moni mon réalisateur Dani Akani talara yo beba mundele na peso bambote alors to komi na suka émission na biso botika la toujours scotché bana poto botika scotché na Congo Suisse Télévision number 1 to kutani à la prochaine bisous.